Mia Rose, Natasha Wills, Marceline Masengu, na Pesino Bambo Théâtre et Sika Boza. Sans oublier la dame des dames, Irène Mabweni, avec la femme mystérieuse, Patricia Edouarda. Bandeko, nazako pesa ba information, nazako sala analyse moko kitoko. Blaise Boula, tu peux me quitter, mais sache qu'un jour, l'avenir me donnera raison. Jibem Piana, tu peux me quitter, mais sache qu'un jour, l'avenir me donnera raison. Alain Pella, Emelia, Nani Lissousou, Adolphe Dominguez, vous pouvez me quitter, mais un jour, l'avenir nous dira qui avait raison. Dieu n'a jamais été corrompu, bandeko nangai. Dieu n'a jamais été corrompu. Tozana ba réalité ba réalité nazo bimisela bino na kati ya vidéo bandeko bozala ko sepela. Parce que awa naza ko analyser toujours makambu kitoko, makambu ya bien. Werason encore une fois le 4 juillet à Zana Forest Arena. Mutu oyo batokana kiteke ya okende liboso. Mutu oyo balobaki ako bambambati. Batu oyo bazalaki ba camarade na ye. Basalaki kanai. Po abambambati. Basalaki kanai. Po akweya. Batu oyo bazalaki na kacha wenge. Bazalaki kobosa na likambu moko. Que le serpent azalaka toujours risé. Satana ayaka na maloba ya lukuta. Satana wana azalaki Jibem Piana. Azoko sabango ke soki boye shenga boko banda okende bopoto boko banda kobeta ba concert bandeko azako pesa ka bango bambongo bango bazoka nisake nani Jibe aza bien nzoka nde Jibe azako corrompre bango balinga ye basepela na ye. Est-ce que bango balingaki Jibe ya solo? Est-ce que Blaise Boula balingaki Jibe ya solo tango bazeko landa ye? Ba Emelia Balempela Makaba. Comment basalaki ane moko kaka na album moko kaka bandiko kima kima. Titanic et Dinda bakima. Jibe a utilisé kabato aza manipulateur bandiko na ebisa kabino. Jibe c'était manipulateur. Jibe asalaka makambu kaka pona ye. Pona mutu mususu te. Pona ye. Yango nde bomonaka epai na ye mutu ata moko te ya malonga ayebana. Mutu ata moko te. Soki obimi chez Jibe, ok, kopte quelque chose, makamuno esili. Mutu nyoso le ka na BCBG. Soki ozalaki brillant na wenge 4x4, koleka no na BCBG ezalaki kokende ko enterrer carrière na yo. Bota la Blaise Boula, un grand chanteur. Blaise Boula est grand chanteur ya wenge, mais kokota kaka simaya Jibem Piana. Komanke wera ba respect. Retombe nango ezani ni lelo. Bota lesika Blaise Boulaza. Alempe la mutu ba recruter pa ya wera petit personnel ya wera. Yemoko loba. Il altikala jamais kolanda Jibe pona bolingo. Alanda ou Jibe po azana ba visa. Azana ba concert. Azana album sur le marché. Ezalaki ba amour intérêt, amour ya sincérité te. Lelo baza wapi? Bola kisanga mutu moko kaka oya leka epa ya Jibe, oya sala kana e contre wera leka epa ya Jibe et puis aza ko se ressaisir, aza ko se maintenir. Mais lelo histoire ezola kisabiso que Werason il était vrai. Werason avait de l'amour vrai, l'amour pur, avec bandeko na nyos. Lelo mutu nyos akende pa Jibe a regretaka. Mutu tout akende pa Jibe a regretaka. Mais ba oyo batikala na wera a DJ na Adolphe. Au moins bango basala plus de 2 albums. Tere basala intervention rapide, Teresa Mine solo la bien, bango tout. 3 albums. Mais pas ya Jibe album moko bango tout bakima kima. Cela veut dire que
La vérité vient toujours malembe malembe. Lokuta o jibe amema na wenge ezalaki façon ya ko distraire bato ya ko bebisa. Wera aza toujours mobongisi. Comme Wera était vrai, balingela ki e boule ya mabe yango bozomona vrai na ye wana. Kozala vrai na ye eza ko continuer toujours ko continuer. Eza toujours ko matisa mafuta. Kozala vrai na ye yango bozomona peuple baza toujours ko sepela na ye parce que il est toujours vrai. Ata soki bato baza ko linga ba boule contre Wera ti lelo aza toujours ko tenir debout parce que il est dans la vérité. C'est lui qui tient véritable musisa ya wenge. Yango zomona bazako diembela za toujours sima ya Wera parce que soki Wera te actualité ya wenge esila. Ndeko nanga ba vérité yango yo. Mutu diabolo sata ya munene oya sala ke wenge lelo ezala bon ezala kokabwana eza jibe. Soki lelo Wera azako zwaka ba menace ba attaque mutu aza sima toujours jibe mpiana. Wera tango azongeli ba actualité na ye ba o bazako ya ko attaquer Wera toujours jibe mpiana batu ya jibe. Est-ce que bosibo yoka mbatu ya Wera bazokende ko attaquer jibe parce que ezotemba soki oza likolo yo mutu oza kotela yo mutu ozongenga il faut babwa kilo libanga babwa kilo sake makambo ba jeto bambwa kela parce que oza likolo oza ko briller ndebo monaka ba nani oyo ba Joje Ngandu batu nyoso bayaka pona ko toujours ko insulter Wera mais soki Wera ndazalaki na se ndeye pe aza ko finga jibe mais comme aza likolo sene aza na akofinga pourquoi akosala compétition pourquoi parce que yaza na avance ya 5-0 Wera sona aza na 5-0 5 bi par rapport à jibe aza na Londres aza na Grand Paris aza na Café Tropical aza na Adidas Arena lelo azo beta na Forest Arena 5 productions Yalibanda 5 productions internationales 5 productions européennes. Est-ce que jibe aza nango? Est-ce que jibe aza nango? Ye mutu bozai koloba aza bien jibe akabaka aza bien ebele lelo bazolo ba jibe asala mingi na kana ebandeli ya carrière ya Fally mais boza ko se tromper soki asala mingi na carrière ya Fally pourquoi ba jidele baza ko souffrir et bongo carrière ya banani ba misuso ya ba Minyo Abraham akosalisa bango te kaka Fally azalaki nde sima ya Fally post Fally azalaki kokabwana na Kofi po ye azalaka contre Fally conflit na bango na Kofi azalaki kolakisa ngo ke aza ko soutenir Fally mais atikala jamais ko soutenir Fally azalaki sima Fally pona ba conflit na bango avec Kofi Olomide. Ndeko nangai soki jibe mpiana azalaka mutu akosalisa Fally nde tozomona pe azosalisa bato baza olongwa cheye Shaingenge aza ko souffrir sena doit kabela ye combien de banzembo Shaingenge kabele combien de banzembo mais pourquoi toujours aza ko souffrir lelo pourquoi aza ko salisa Shaingenge te bokene koloba azosalisa déplique azosalisa akopesa bambongo aneza bambongo ya koyiba bango ba étoile. Soki jibe akabeli yo mbongo yebaki aza koyiba yo étoile ako utiliser mbongo wana pona kosala o mabe ba vérité on bino bozolinga te preuve ane que tous ceux qui sont passés chez jibe mpiana sont des malheureux baza na étoile te baza ya kokufa mais oyo nyoso akota na maison mère oyo landa lokolo ya Wera avec a réalité avec sincérité bozomona ba fere ba héritier ba Bill Clinton ba déplique ba nani oyo ba fabriquer baza ko se retrouver parce que balanda lokolo ndeko na ngai eske makamna za koloba boza koyoka yango zabolo ya munene ya wenge eza jibe mpiana a utiliser ale makaba pona ba bienfait na ye otozomona lelo pona lobaki te Wera akotikala toujours Wera c'est lui la racine principale ya wenge sa Wera nde wenge esila
bokolinga baba nini bamoana te, mais vérité kotikala toujours vérité, et il faut to loba vérité ndenge sengeli. Bandeko nanga bolandinga tina suka nakomi na suka bo partager bo tia ba propos de vie na bino na commentaire et au salanga bien. Nom na bino Gilmas toujours na attaque.